pour na oboti. Alléluia. Il faut que nous soyons pédiatres pour consulter moi na bayeba et loko nini les autres marcher na kat na moi na wana. Il faut que tu vas nous solution. Alors, si pas tu vas dans ma capacité, basé sur la négligence, moi na wana santé na yé comme on. Alléluia. Si kana ngo toé ba ko pète moi na wana. Alléluia. Ndenge mokobi biso oyo tubengani bana na nzambe. Alors, thème na biso lengi to partager lelo c'est la soif de Dieu. Alléluia. Muntu on a kat na mukili avec le baké non ye ayo na inzala te. Pour ça ko liate, pour ça ko melate ya eloko te aza anormal. Alléluia. Et ça c'est normal. Le faut dans la mutuana ce que tu mutu ya sol. Alléluia. Le mutu nyoso oyo nzambe akeli azaka na posa ya eloko moko esongolo na kati na bomo inayi. Alors, pour le que il faut azaka posa to soif ya koyeba nzambe. Ya koyeba nzambe. Na nyeri to tanga na livre ya Psaume 43. Je suis à Tango. Psaume 43. Amen. Amen. Oui. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Awa David a sakoloba, mon âme a soif de l'Éternel. Mon âme. Alors, mes amis, de soif, a soif, les amis. Soif, les amis, image, de besoin, mon je n'ai pas de témoin. Alléluia. Pour ça, mon je n'ai pas de moutou. Oh, il y a des bâtés. Moutou, il y a des bâtés. Pour ça, de soif, alléluia. C'est-à-dire que soif, ils ont posé sur le témoin. Âme. Âme, tu dis que bisika, bémoncier à mon tévani. Bisika, sentiment à mon tévani. Bisika, conscience à mon tévani. Bisika, intelligence à mon tévani. Bisika, volonté à mon tévani. Il y a pas besoin de âme. Alléluia. Alors, David, n'a qu'à naïe. Donc, n'a maïe naïe. N'a volonté naïe. La conscience naïe a mis pesaki pour na koluka ilumina nzambe pour na koyeba nzambe. Alléluia. Ayeba nzambe oyo ali ko servir. Ayeba nzambe oyo azali ko kumisa. Azali na posa wana soif wana. Na kati na bomo inayi. Mais si ce qui nous a posé et l'eau comme on peut sommer même si on peut proposer l'eau comme sous à Bolinaté. Parce qu'il y a besoin de l'eau. Alléluia. Mais pour exemple, il y a pauvre Lazare, na riche. Na garanti riche na moment wana, il y a une posé à mal. Alléluia. On a mis sur la go, attends, il faut préciser ceux qui ont biloko ni au voiture. À vous voiter parce que on a pour ça il y a maille. On a été soulagé. Alléluia. Amen. Soif. On a pour ça. Aïe banzam. David. Amitikaki. Na bomo inaye, na maye na nyonso. On a pour luga illuminanza.
Alors, lelo, mokili, et comme tamboula, en envers. Bana nzambe, tolini susu koluka kuma koyeba nzambe te. Soki muntu aboyi déjà koluka nzambe, tokoyeba nzambe. Muntu wana suka nango akokufa. Bible sur mon peuple périt, manque la connaissance de la parole de Dieu. Donc, ceux qui te voyaient, koluka nzambe oyote, yeba de suka na biso, ekozala mabe. Totani suna 1 Timothée 4, 10. Timothée 4, 10. Tu peux ajouter à tenir rapide pour moi, pour ça, Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. La parole est dit ceci. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Amen. Amen. On a fait ça, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alléluia. Awa Timothée aza koloba te non soki bazali kosala mosala nzambe bazali kobunda parce que espérance na bango ezaki epai na nzambe bayebaki nzambe soki nzambe azali nani na kati na bomoi na bango. Alors mpo na biso bana nzambe soki tokoyeba nzambe na kati na bomoi na biso ekozala pasi mpo na ngai nalashe nzela oyo nalashe yesu masiya. Parce que pour ça ngai ezalaki ntango nyonso naya koyekola maloba na nzambe naya koyoka maloba na nzambe na medite maloba na nzambe po te ekoyisa ngai. Parce que soki oyebi mutu oyo ozokolanda te okosundula ye, mais soki oyebi mutu yango soki azali nani okobwaka te okokontinue. Alors lelo batu tokomi koluka bénédiction richesse ya mokili oyo oni toluka toyeba nzambe oyo aza kopesa bozwi wana ekomi soki au contraire mutu ye alingi azowela nani oyo ya mokili. Alléluia. tosokola bapaster azoluka bénédiction azoluka oyo ezali matériel abosani kokota na profondeur mpona koluka nzambe oyo ndi mutu oyo apambolaka biso ya bénédiction wana. tomoni awa David oye aluka nano oyo ezalaki ya mokili David alukaki liboso oyo ezalaki bokonza likolo. tomoni suka nango nzambe ayebaki kopambola bomoi na David parce que ayebaki liboso koluka nano ayeba nzambe oyo alingi na servir nzambe yango azali nani, nzambe yango asalaka nini. soki nazoya kosambela mpona sentiment to mpona mouvement moko boyeke ndeko tozalaka na ye lokola ate église nga mpe nakende église lokola lelo eza dimanche oye navanda ndako bon nakende ya kosegister na ngai nakende église. na ntango nazoya mpona ndenge wana nayeba te nakozwa eloko moko te nakozwa eloko te parce que nazo comprendre nzambe oyo nalokende kokumisa te. soki tocomprendre
Nzambe oyo tozwa kosambela tokomprendre Nzambe oyo akelaki nyonso na kati na mokili oyo makambo na Nzambe tokosaka nango te. Soki na kati na esika oyo vraiment tobanda koya avec tous les sérieux du monde parce que tocomprendre nani oyo tokoki koservir, nani oyo tokoki koadorer. Alléluia. Amen. La pambo la rasé mon arrête mesita oyo malgré mon kumba na l'état on nous suka côté l'église il y a avant na raté azaka toujours la côté là on a okum sans Nzambe na ye parce que ayebaka eloko ni oyo Nzambe asa na kata mo ina ye. Alléluia. Faut tu ba comprendre Nzambe oyo toujours okumisa pour toujours adorer na kata mesita oyo. David ayebaki secret wana habike non ngali boso avant na servir Nzambe. Nzambe oyo il faut na ngana ye ko eno na ye ba yesu ki azana ni makamuni asalaka. David akotaki mozini pona ko yeko Nzambe wa. Isa exemple ozali ki biso ba na Nzambe faut koyeba pour landa exemple oyo parce que Bible ba nyonso o ba leka na tango ya kala eza pona biso pio ko landa exemple na ba. Mais les lobiso tokomi ko négliger makambo susu toni ko sala oyo ezali volonté na biso tokomi ko sala oyo ezali volonté ya Nzambe na kati na bongo na biso. David a continué à ko sala ba recherche ayeba Nzambe so ezali nani. Lelo mokili soki lokende liboso parce que tozana bato oui, bah, on se la recherche. Alléluia. Pour nous montrer, pour avancer. On se la comptable. Pour les banques de pour la communication. Tant qu'on a la télévision, il y a la conquis. Et maintenant, on a l'espace est belé. On dit à tout le monde que non, à sa télévision, il y a plein pour la espace pour eux. Alléluia. Donc, nous qui les pour avancer. Alors, pour nous montrer avancer, nous avons dit. Bah, tu vas aussi la recherche pour nous comme ce toit. Ce que va là, là, qui n'a eu la mouki, vous voulez éviter que non, bah, tu vas dire Somolo, mais nous avons Nzambe, on va dire que non, vous vas la rater, parce que vous êtes là, on a biso. Mais, biso, toujours négliger nos sons. Tu vas ça la recherche, tu vas Nzambe, ou tu vas comme ça, ce que tu as dit, toyeba Nzambe oyo soki asalaka nini ati na mona biso tosukuna tosala barecherche wana mais posa Nzambe aliki lelo à travers maloba oyo epesa biso posa epesa biso makasi mayele toyeba koluka elongi ya Nzambe oyo. Tu vas dire que tu vas réveiller spirituellement. Tu vas mouka. Tu vas commettre maloba Nzambe. Tu vas posa ko yoka maloba Nzambe. Na mu na biso. Tu vas ko yeko na Nzambe oyo. Soka dali nani. Na tango mitiki epai na Nzambe. Nzambe ndo muna désir wana. Posa wana uzana na mutema na yo. Ndako luka ye. Nzambe akutika yote. Alléluia. Amen. Oui, bah, comme nous, ça, n'a pas de bon niveau. Toi, tu as pu somme, où tu penses? Nous sommes. Psaume 8, chapitre 8, verset 11. Psaume 8, chapitre 8, verset 11. Pardon? Psaume 8, 11. Psaume 8. Ah, pardon. Donc, Psaume 9.
Amen. Ceux qui connaissent ton nom confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Amen. Alors, je suis d'accord avec vous. Ba oyo bazali koluka ye akotika bamonte akomimonisa na kati na bomoi na bango. Donc soki biso na bomoi na biso nzamba komona désir oyo e matina mitema na biso pona koluka ye pona koyeba ye soki azali ngai yeba ke nzambe akomimonisa na bomoi na yo. Amen. Akotika yo te. Pour que David, comme ayebaki secret ensemble, ensemble ayebaki ta moso, comme il monte ça, na kat na bomo inayi. Donc toyeba uluka, uyeba, ensemble otuzo okumisa, ensemble to ensemble na esika oyo, soki azali nani. Na tango to comprendre makambo oyo. Tukomona oyo nzambe akosala na ntongo ya biso. Parce que mutu oyo comprendre mutu azali kolanda. Na tango mpe mutu na kwa olanda comprendre que non oyo vraiment aza vraiment fana na ngai. Aza vraiment disciple na ngai. Na nti mutu wana akotika yo ti. Akoyeba opambola yo. Parce que amoni ke oza vraiment na confiance na ye. Oza vraiment na amour na ye. Akotika yo ti. Mais nous avons des battus les lots. Nous avons ensemble. Nous avons bénédiction. Alléluia. Bénédiction. Ils ont malade. Mais ils ont ma paix. Alléluia. Ils ont ma paix parce que nous avons dit que non. Nous avons fait un nous avons été satisfaits. Nous avons été satisfaits. Nous avons été confiance par exemple du boss ensemble et la somme n'ingi mogote. Alléluia. Amoni que non, nasa malamu, nasa na mbongo, nasa na mituka, nasa na bandaku, nasa na nyonso. Mutu wana confiance nous assumons la réalité. Alléluia. Dans ce bâtiment, non, bénédiction malamu vous appelez d'agir. Donc faut y avoir pour le ensemble. Maintenant que mutu olukina ni boso voter ensemble. Olukina ni bana ugandeli ensemble. Ensemble. Après ba ko se révéler na kati na bomo na yo. Alors, il y a tout yé pour là. Ba tout mis deux catégories il y a peuple na Bible. Alléluia. Ba o ba na posa. Ya ko yé ensemble. Na ba o ba na posa. Ya ko yé ba ensemble. Alléluia. Donc, dans le livre, il y a Marc 6. Marc 6, verset 5. 5 jusqu'à 6. Amen. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il composa les mains à quelqu'un malade et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait le village d'alentour en enseignant. Oui. Alléluia. Nani nde muso apana sukutanga kuma. Ole so ajua tangi. Marc 6, 5 à 6. Il ne put faire là aucun miracle. Alléluia. Si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Il s'étonnait de leur incrédulité. Alléluia. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Amen. Alléluia. Awa banazarien, alléluia. Bazlaki ko Yesu Masia azlaki na kati na bango. Abandai ko vanda na ye. Mais
bazalaki ba oyo babandaki kondima kuma Yesu Masiya te. Alléluia. Bandaki kondima te mpona nini? Parce que bayebi ke wana azali mwana ya Joseph, azali mwana ya Marie, mais azala ba frère comme na ba Jacques. Alléluia. Mais makambo zo bana biso ara disika oyo ye ajui makambo oyo wapi. Alléluia. Bayebaki Yesu Masiya. Bango na ozela ni ya ordinaire, mutu moka doki ya pa makala dengi wana. Bayebaki mune na iti. Yesu Masiya na posa sala miracle na kati na bango. Mais à cause il y a incrédulité oyo ezaki na kati na bango, et ben ils empêcher Yesu Masiya à opérer na kati na bango. Parce que bandeko ndima eti. Alléluia. Amen. Bandeko ndima eti. Parce que tant ya kala na tango de même lelo ezaka na valeur mosusu na tango de no mwasi abali. Alléluia. Abani ko bote ya pe na valeur mosusu. Bana mona ke non, mais Jésus oyo Marie mutu abotaye. Mais Marie pèse qui mwasi moko oyo babala ki était. Alléluia. Donc, mwasi mosu ki ya ndumba. Alléluia. Comme on peut ça Marie valeur te. Alléluia. Moi na pe susu, ben ko peut ça valeur te. Akomi ko déconstruire. Il y a que oyo Yesu Masiya ale ko bana bango bana on nyawo ndima monti. Ba meji yo mutu mutu pa ya mwasi mutu mwasi ya ndumba so ni oya ko pe ya biso ba so nyawo ndima Yesu Masiya te. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre. Amen. Maintenant que tu m'as Yesu Masiya te, à cause il y a incrédulité. Oyo ezalaki na kati na mitema na bango. Bazaki na mutu oyo asaka miracle. Mais baboyi na bango ndima. Ki miracle ekosala na kati na bango. Biso pe na mwana lelo Yesu Masiya atendeki atikili biso molimo na ye. Ye musa. Présence ya Yesu Masiya eza kati na esika oyo. Amen. Pona ko opérer. Pona ko bikisa biso. Pona ko sala miracle. Mais toujours ko te. Alléluia. Miracle eza magie. Alléluia. Eza réalité. Makambo oyo Nzambe azosala. Alors pona bango ezalaki sujet ya scandale na kati na bango. Pona oyo nyonso Yesu Masiya abani ngo kosala na kati na omoi na bango. Wana tuzaki première catégorie ya batu oyo babane ko ndima te. Bazaki na incrédulité na kati na mitema na bango. Alors, pour l'église, on a deuxième catégorie à battre. Alléluia. Na marque toujours. Marque 6 toujours. 53 à 56. Alléluia. Amen. Après avoir traversé les lacs, ils arrivèrent dans la région des Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de là-bas, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à porter les malades sur les brancards, là où ils apprenaient sa présence. Amen. Allez. 36. Oui. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les suppliait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tout le monde, deuxième catégorie à battre.
on va dire que on va y avoir qui est sous Massia. Alléluia. On va y avoir qui loi la reconnaissance. Va reconnaître que non, oh yo, Aza est sous Massia. Aza médecin. Il y a un qui guérir. Il y a un qui délivrer. Va comprendre. Va dire qu'il y a un monde et pas une sous Massia. Pour nous besoin de l'opico. Alléluia. Pour nous besoin de l'opico. Va créer l'atmosphère. Alléluia. Il y a délivrance. Des miracles, il va dire que Salama. Va dire que Bika. Pour le monde qui est sous Massia. Il va dire sous Massia. Alléluia. Miracle, il faut qu'on crée l'atmosphère. Alléluia. Nous avons dit qu'il a pris un exemple à mon clip. On a pris ça sur moi. Nous avons pris ça un exemple. Va jouer. Alléluia. Papa t'a dit, le beaucoup de la qui est beaucoup le panneau na petit mot avec la capale. Alléluia. Parce que mondial. Mais ti pas mon voyou kanakati. Tout moi na mon voyou kanakati. Na pas parler na ye. Ba bien mondial, va dire jouer. Na finale moi na wana achebi. Nanti ata boyo kanaka te. Est-ce que vous savez que vous savez la terre? Alléluia. Boyo kanaka te. Mais si vous y mta chepi pour na organiser équipe que non du groupe. Na ni tu no ko sepe ko sepe la terre. Vous sepe là. Alléluia. Na kota que stade une fois na Strasbourg. On a rien ça na masolo kuna. Ni fait na ngai amanga musuna les stages. Azatali bumune. To fei kuna. Makambo eno ko mona kuna parce que nazo dinga pona biso ba na nzambe to comprendre. Hein? To comprendre. Parce que lelo ceux qui bobimisi miss na kati na mai. Motena mokili. Miss wana ko meta okufa. Parce que eza milliers na été. Hein? Il y a des milliers qui non, avant la toujours dans mal. Donc, vous savez pas dans l'ensemble, vous avez des milliers qui ont biso. Vous avez dit que nous sommes dans l'église, on a beaucoup mis ensemble, on a adoré ensemble. Donc, le temps de l'église, il faut créer l'atmosphère. Il y a un miracle. Là, on a biso. Vous voyez dans l'église, on peut penser à yo, on a pas problème à yo, on a pas souci à yo, on a pas de tout, on a pas facture. Mais, bah, tu vas pas dans un stade, bah, dans la société. À côté d'un stade, à cause de que non, à ça, nous avons transporter. À ça, il y a une société que non, soit il y a un ndaku, et l'autre, il y a exalté. Donc, il y a tout le monde exalté. Il y a une mince wana, à y vivre, ambiance wana. Alléluia. Mais ce que je supporter, par exemple, ma casse pour nous ça, l'équipe peut gagner la montée. Alléluia. Pour les supporters, on va la moussa, on va jouer. Nous comme ça. Alléluia. Donc, nous sommes ensemble. Il faut créer l'atmosphère. Il y a un miracle. Nous sommes ensemble à l'église. Tout comme ça, ensemble, yo au Vani, au Kanimaboko, aux Obombé. Alléluia. Mais les stades. Et qui va rater. Attends, on a moins si na yo. Makambo ezarati. Mais vous allez dire que tout le monde va rater ça peut na yo. Mais ceux qui vont chebi pour yamana. Alléluia. Donc bien que tu vois tout la vie non. Alléluia. Alléluia. Vous nous créez atmosphère donc il y a essai on a mis tu vois ambiance. Ambiance. Le bonheur. Makambo ni kamalamu. Ni kwa tu pas dans ensemble. Faut te comprendre. Surtout na kati sika oyo. Toi beaucoup nous ensemble. Toi yeba. Sur les cela ni. Faut te créer atmosphère wana. Ya miracle. Amen. Et ça mon Dieu, yo beaucoup de mutu ko provoquer yango. Yo beaucoup. A provoquer qui est
moko akei na église afukami azokolela asuki motema na ye epai na nzambe akisa posa motema na ye epai na nzambe acréer atmosphère ya miracle ote nzambe asala quelque chose na kati na bomoi na ye faut tocréer yango biso bana nzambe atmosphère wana nisado komona kino mutu munene mukolo alongoli lamba aza kobina azokobeta munda alleluya azocréer mo eloko mo de façon ke baganye nimona biso bana nzambe faut tocréer atmosphère wana parce que ntango nzambe akomonaka yambi ah c'est vrai mwana oyo atuka ifo napesa ye eloko oyo asina mokosa parce que ocréer atmosphère moko boye non esengi ke non nzambe asala quelque chose na miniti wana bajoue ntango bayoki bazokoyembela bango bazokokumisa bango antuka bakosala tu alleluya bakosala tu batiana mibini mpona bagangi bakosala tu emona nzambe etonke nzambe acomprane ke non mwana oyo oma te acomprane nga so naza nani donc faut asala quelque chose mpona bomoi mais soki yo moko okoyeba valeur ya nzambe wana te jape pasi kote nzambe ayeba kosala na kati na bomoi yo moko okopesa nzambe na yo valeur yo moko oyeba koréveille pote ayeba kopambola yo mais mpona koréveille il faut ocomprendre makambo oyo asalaka soki aza nani bandeko oyo banakompone keno yesu masiya azaka mwana maria alleluya aza mwana ya joseph aza kosala mabaya kuna balusi na angle wana me bandeko mosusu bakompone keno oyo te ye nde motu sauver alleluya ayaki mpo na biso ayaki mpo na ngai donc esengeli te nakima mbangu na makolo na ye bazwaki lobiko na kati na bango parce que bakreaki atmosphère faut comprendre soki na esika oyo banda lelo to banda kotelema mpona kokumisa bana kotelema nesitaki batindaka motu te eno yo toyemba te te motu ye moka conscience na ye conscience na ye ono yo tokanga makasi te conscience na ye nga yo moka conscience na yo batindi yo te me ozo kogaga ondike bakofuta yo mbongo ondike soki oganye bokabula mbongo wana alleluya me ozona eloko moti mais ozotanga kaka komotive bajoueur alleluya po bakani futuka oreveille nzambe na biso na ntango toye mpona kokumisa ye